bien les amis. Oyez bien les amis. Na réfléchir bien. Oyebi ke Yesu ndenga kufa na croix bongo so ezaki mwana mwasi tonga topé maté. Et heureusement Yesu azali mwa mobali. Elingo zakalika mukie. So ngana kufela bino na croix te me bo tambola boy. Likambu mukie. Soki nga na croix te me bozo pema boy. Me bozo lia boy. Me bozo seka boy. Anga na kufeli bino na croix. Boya kata ko pesa nga merci te. Anga na kufelo na croix. Soki nga na kufela ko na croix te te. Soki ezaki moi mwasi mokilengo respirer te. Chance que ezali mwa mbala. Yango Yesu aumela na ye. So ezali mwa mwasi mtakufela na croix. Pas mobali na ye. Non. Beauté image, pesa maman coquette ça respect oiseau mérité. Pesa vraiment ba valeur na ye parce que coquette ça a soi boy, aza no star. Akoba noka soni te pona mobali. Malgré tout balobi femme soyez soumise. Malgré tout balobi que mobali aza na droit ya na basi 5 4 10 combien. Mais ça quand te yo pe beauté faut ça na ligne mibali wana non. Pesa moi si na respect à son mérité. Pesa moi si na valeur respecter moi si na yo. Est-ce que ça la combien on va na mana ki so moni ba to miso ba ko na valeur ya joli ça c'était ba on finga ça pour une erreur o yo sali. Et ça la raté. Pesa moi si na respect parce que moi si na zo mérité respect mais tant on yo zo kota oza ko humilier moi si na yo moko. Moi zo pesa ba fitol, ozo pesa ba to miso accès au finga coquette. Na bato baza na niveau coquette ba ofinga coquette lelo pona beauté image. Ya beauté toyebi ke ndenge eza bongo basi soki basi ebele baluka bamona beauté image bamona kayote bayoka oka na kombo so bamone bazwaka mapala papa c'est réservé. Mibomba kinga eza mabe. Trop de choc eza mabe. Yoka nti basi oyo zo sakana na bango tongo pokwa midi wana. Bango pe baza na mitema bango pe baza na mutema o eza musuni te baza mutema plutôt eza ya yebende te baza mutema plastique te baza na mutema musuni o esenyaka yokaka pasi comment yo za wana ka pona zokisa mitema basi na ovanda nanu bonami yo kisoni na ovanda na bona tali bato na olinga na provoquer ba yebi ngandenge nini yo kanti 7e baga munoko ne basuda yo kanti 7e mandenga vandi wana yebi makambu no te ponga bi 7e baga pa yebi makambu na oti mais bino ntango bozo ko tombola ki lesbienne na 7e baga est-ce que bino ne tubo yebi pete ke bino ne surtout bozaka na nzela wana bosa la ba ironie ton de yo no zaka mo santu. Entre ma collègue Nayo, tout le monde a maman Thérèse, tout le monde est la 7e. Fata, côté la bango, babunda. Et t'as dit que côté la bango, babunda. Fata, côté la table la bango, la kembate. Finga na kambe tikisa ba mongo, so kitana mabeye, bu finga ni mabe, bu bami mabe. So yo ko maka fuza ye, eti nga zanda unangia ye. Tata na luki makamso ba koti ba bi gabe zanda ba ye. C'est pas comment Thérèse ko kilo mona. Kitoko bien là. C'est que pour ceux qui t'appellent de commencer. Comprendre yo te. Oh oyebi oza ba matière na bango nyonso oyebi bango bien. Oyebi bango ba leka na sa makolo na yo ba leka na sa maboko na yo oyebi bango bien. Oh elo nongo ezanga po bano détail moko o bano détail ba quoi faible bango parce que oyebi bango. O mema bango na matado pesa bato ebele makambu.
oh eza nini yango mais yo mpe fo ya mpe koloba ti baotraite oza mwasi ya 100 kabelo oyeba osomba kabelo te oza mwasi ya olataka liputa te oza mwasi ya bakupe oza mwasi ya bafula oza monoko ya oloba te 7e boni mpe kopesa bato mosusu bakise bamanke yo makasi boye mosusu yo kuso batie rétroviseur a vino boye mosusu délivrance a vino koza ata 3 mois mpo nzambe alimbisa yo mosusu ya kofinga moto avana kiti areconnaître mabe na ye nazalaki lesbienne mosusu nabebisi bana bato nzambe alimbisanga ma yo moto abongo ovanda tvk mpo yo kotukaka ye asala o nini moto atangi nkombo na yo te eloko moko te yoka nti lelo ma ndenge eza bongo soki olobi ke nani Sainte Thérèse aya aloba makambo abunda estce aza na poids ya bunda na 7e bagarre ana poids wana te Sainte Thérèse a na poids bunda na 7e bagarre te mais pourquoi yo vandi na kiti mpo kotuka motema motu oyo evandi nango kimia motu alukelaka ba problème te motu akalikilaka bino te motu atiaka bino ka te koma bino bokoba nokalikile mwa mwasa bato ntongo mpo kwa midi nyonso obimisa ezobo obimisa ridicule otraite ye famille ya pasi otraite ye moto akisi otraite ye ndoki ofinga ye na bakombo nyonso ebongo lelo kuna nde bazala bato malamu lelo soya na baadoration mpo batie mwana na yo me kebaka lobi okowanga na ye okofinga ye ndenge ofingaka bandeko mosusu kokosana te oza vrai te yebaka bango mpe baza likolo moko na kati likolo ya libanda baotala baabana mike te bamona deja baerreur na bino oza makofi bona azaki likofi na tena ko wanga na kama ibele ba okena ngapi nalinga kana ngasila bandakala nalingi lisusu makasi makambo osa pa na mwana nga musoeza la kasoko olingozo makambo boye mutakongo ayoke mutema mabe ezali eloko na ye moko malingi mutu alekete toko naza surpris mam sawa benga nga lelo esanga kino geta akomi filme donc merci vraiment na mams na ndenga azosala mpona mwana soki deja moto alongoleli yo deja mwana aseke asungi yo esika asalaka sa komisango eloko ezopesa mbongo nika yango na linyuka nika ngo mpena bien na linyuka eloko te mais comment yo ozaka mie place mpona ozokisa mitema baninga oza mie place mpona otuka bato yo oza nani yo vraiment oza nani mpo ngabe oza nani omonaki ondire yo nde moto oza likola bato nyonso mama est-ce que yo kokoka guerre mpo okoka na guerre tokende se retrouver na hôpital okoka na makambo tokenda okomaka na tension baobenga te akota azalaki na hôpital botika nanu boye na boye na boye kobosanaka te bato baza makambo no kobosanaka te nde nafandi ya nayebi matière na yo kokosanaka te nayebi yo oza soni ya bacomédien kobosanaka te ndenge oza bongo oza mal réputé kobosanaka te oza moto ya berere kobosanaka te soko vandi yo moko kotaka na monde si je savais oregrete bia te nga vi na nga natamboli mabe nga vi na nge eza soni lelo oyo opesa merci mpo bazoflate mwana no peut-être mosusu bato na bopesa na mbote te mais 7e bagarre ayaka te ayaka te mpo abanga bino te ayaka te mpo bino boza basuperstar te ayaka te parce que moment nde nani ekoka te moko 7e oloba ebele boluka banzela otambola motika mwana mwasi bato kimia mwana mwasi abetaka masolo na bino te mwana mwasi akipaka bino te atya vi na bino ka te koma bino bokota na profondeur ya vi na ye bomiyokaka mingai na bino te bozanaka mpona koya kofingaka bato mpona kotraitaka bato me bino mo boza soni na société mama est-ce que yo oza na bavaleur yo mwana mwasi o mponga bi yo oza na valeur yo na Sainte Thérèse boza na bavaleur en tout cas boza somo ya bino bato baleka na tala boluka kimia
boluka kimi esika kimi eza te 7e bagarre répondre bino te mais boyeba ezala moko 7e bagarre ovanda na kiti oyela bino aexplike moko mpo mokama te mokolo yango mpe ezala te mpo ngabi ozolobake ndenge aza bongo ati kosala sambla ekilezime nango azalaka nango kati lelo bokata balai soki bino bosala yango te bokataka balai soki bino boleka nzela wana te eza malamu te bana posani 7e bagara kufa to nini koma bino botomboli komba mutu asali analyse afingi bino te alobi kombo na bino te mais wana aza sportif boza na point ya bundane te yo basata kotela bango babunda me bakobeta saint-intérêt eza wata eza malamu te nga mpe nani 7e bagara yango nga mpe na comprendre yo te oyebi oza na bamatière na bango nyonso oyebi bango bien plaisir est partagé, ça n'est pas ma pays, tout dépend de l'heure que vous avez réussi très belle émission. Carrefour de Stars avec votre humble servante, l'Avangélique Bianca Zanga, autrement dit. Charge mon asuka famille de Botaye vraiment tout balinganga pena lingaka bino vraiment merci beaucoup na autorité morale oyo wapi moko VIP international Belvi Kondi, maman Morote, maman Raigoshi, Poutine de l'écriture. En tout cas, vous consommez film na biso na titre oyo ya traumatisé. Yango wana vraiment ezali en tout cas na senga na batutu bokende kuna bo like bo commenter bo partager émission vraiment eza ekosa la biso nyonso tout plaisir vraiment. Merci beaucoup na dongo Lesa Nzamba Versa, c'est un grand merci à Odette Lesa maman na Leslie. Merci à toi Niki Lesa, Mifi Lesa motema ya papi. Joyeux anniversaire à Iran Kialuta motema ya Richard. Que du bonheur à toi Iran Kialuta. Merci à toi Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Mokwada, Jolubanza, de Turquie, Luanda, Turquie, Paris et Païwa Rose Mengazali. Merci Nabibi Chmousamba Ipoupa décoration. Un grand merci à le roi célèbre Christian Goma. Merci à la maman Chéra Moissi, maman José Lussadissou, maman Claudine Bocatola. Un grand merci à Mamita Dina de Belgique. Merci à la grande H, maman Sakina depuis France. Et merci à maman Ewin. Et pourquoi pas papa Godard Eliko, papa Alengui, maman Aniba Siper, maman Aningo Yamputu et Nanou. Merci beaucoup à Tania Baoso. Merci de la présence à papa Migra. Et merci à Bande Connaître, surtout vraiment tous en bango. Et lelo na ko sala analyse nanga à propos ya makambo ezoleka ya maman jolie coquette sasa et na papa na biso beauté image. Mutu moko te encourager makambo yo beauté image à sali. Moi si moko te akondima za l'accepter, azala humilier et pas mobali na ye. Non. Beauté image pesa maman coquette sasa respect oazo mériter. C'est vraiment ma valeur naie parce que coquette ça a soit boy asa no star akoba noka soni te pona mobali malgré tout balobi femme soit soumise malgré tout balobi que mobali asa na droit ya kozana basi 5 4 10 combien
mais ça ka te yo pe beauté faut ça na ligne mibali wana non pesa moi si na respect azo mérité pesa moi si na valeur respecter moi si na yo est-ce que ça la ko bien ndongo vanda mana kiso moni bato misu baza kuna valeur ya joli ça c'était ba ofinga ça pour na erreur oyo sali et ça la raté pesa moi si na respect parce que moi si nazo mériter respect mais tant yo zo kota oza ko humilier moi si na yo moko mais ozo pesa ba fitol ozo pesa bato misu accès ofinga coquette na bato baza na niveau coquette ba ofinga coquette lelo pour na beauté image ya beauté toyebi ke ndenge eza bongo basi soki basi ebele baluka bamona beauté image bamonaka yo te bayoka oka na kombo so bamoni bazwaka mapala papa c'est réservé mibomba kinga eza mabe trop de choc eza mabe yoka nti basi oyo ozosakanaka na bango ntongo mpo kwa midi wana bango mpe baza na mitema bango mpe baza na motema oyo eza mosuni te baza na motema plutôt eza ya ebende te baza na motema plastique te baza na motema mosuni oyo esenyaka yokaka mpasi koma yo oza wana ka mpona ozokisa mitema basi ngai vraiment naza d'accord na yo te yaya naza vraiment d'accord na yo te vie nanga changer s'il te plaît pardon avec tout le respect yaya luko changer mbongo ya na suka te nzima bolia matembelela mwasi na osasa yaya nzima mobokola bana bino ata na kizobazoba nzima mwasi na yo atambola ata na mataba kasi yo ozwaka mbongo mpa basi moko mpo ya olesaka joli sasa mpo mbongo ezouta mpa basi ya nango mabe te osalaki bote no ya malade eza kotala mbongo te tala malade eza risque eza vie nange eza nini toa bato mo boye tokoba noya osalaka baanalyse te mpo na coquette sasa parce que sasa aza icône aza valeur joli sasa aza na personnalité akoma ridicule te mpo alinga beauté image akoma ridicule te mpo alata alliance ya beauté image te vie obeta mabe osala mabe vie osola mabe d'abord eza soni bato bavanda batala ke beauté image aye na tv mpo andima areconnaître ke na otriche na bano otriche mwasi na nga vi ata osengi pardon eloka na sepeli na ovie parce que oyokisi mpe bajaluka mpe supasi parce que oyo na tv oreconnaître valeur ya mwasi na yo olobi na marié okokaki mpe koignore coquette sasa okokaki mpe kosala babiloko moko mpe boye mpo nuire mpe kaka onuire mpe su sasa yango mais ovandi vi opesi mwasi no valeur opesi mwasi na barespect oreconnaître mabe osali osengi mwasi no pardon je demande pardon à ma femme eloko nde katinga je demande pardon à ma femme coquette sasa jolie yoka ye mondo abaki nasengi mwasi na nga jolie sasa pardon bongo ata bino bosali baanalyse ata bolobi soki ye moko mwasi ne coquette sasa atali mabe ya mobali na ye te akoteli mobali na ye alimbisi mobali na ye akwa bon tovanda na kiti mpona kokontinue osala baanalyse tokotika te bwaka tongo mpo kwa midi makambo ya bato comme so ndie bozelaka ma makambo ya bacouple ya bato ebeba mpo bino bozwaka kiti bofingaka bango bokosala baanalyse mo mpe boye te bopesi mpe bato conseil bato mpe bavandi kimia nga eloko na oloba kaka mama sasa libala ya pasi ya koko libala ya pasi mama mobali na reconnaître asali mabe mobali na yo a reconnaître ke na gafe nasali mabe mwasi na nga nasengi pardon devant tout le monde asengi pardon en pleine émission limbisa ye aza mobali na yo
mutu moko te akoki kocontredire yo mutu moko te akoyinisa motema no mobali na yo te aza mobali no azomérite pardon na yo soko ovandi raisonner ata asundolela rite mikanda po avaa na yo apesi yo ma respect wana apesi yo valeur nyonso tu bato baloba mama eza motema oyo esali yo mpasi me limbisa mobali na yo ya bote yo mpe kozongela yango te yaya toyebi koza taille s oza na taille recherche me fina nanu pesa mwasi na respect sala mwasi no azala na kimia soko oluka mbongo mpo abasi wana mpo mwasi no koketa ya poto malamu me soko ozoluka mbongo wana mpo yokaka bilengi na yo mbongo wana nayebi te soko osala nango nini epesa mpe mabe soko ozokangisa mbongo wana ozoyiba mpo bariti oyiba mpo bafille wana mpo mwasi no ya poto asava me soko ozwaka mbongo wana mpo kaka esopa nde mwasi na osasa vie fina vraiment makambo ezoleka na internet emona posa kutu ya koloba ezosila mpe ezanga biso nga vraiment natangi nanga komba mutu te me nalobi kaka na mponga bi asilama mponga bi oza mokolo c'est réservé na vie mutu aluka makambo boye te na vie vraiment oza mokolo mutu aluka makambo boye te ere moko boye luka osilama ere moko vraiment luka osilama eza kitoko te ntango yo ozoluka ocreye babiloko moko boye mpo nuire bato ntango yo ozolinga oya na bapolémike moko mpona komba bato ya yo ozeba teka yo mpe kombo na etangama yo kutu oza mal réputé vraiment babiloko mosusu yo osala eza na bato misusu basala yango te me yo ozoya na tv mpona otuka bato me yo ozoya na tv mpona oprovoke mitema oyo evandi nango kimia estce makambo osetiam alobaki econcerne yo vraiment mpo yo na kiti ovanda na kiti ofinga mwana mwasi ya bato mama luko garde bande on ne sait jamais na vie on ne sait jamais na vie parce que makambo oyo ozolinga osala makambo oyo ozoya koluka oloba ozoyeba gravité nango te so bayeli batuti yo vraiment olela alors silama alors vraiment luko garder bande wana bana mikolo bana no mpe baza mwa baresponsable mais luko mipesa kombo no valeur yo kuta oza soni na bacomédien makambo oyo osala bato misusu basala yango te naza na ntan ya ovanda te mpo natangelo mabunga na yo na ntan wana te me nayebi so avec tout le respect luko silama osala babiloko eza soni makambo oyo osala bato misusu basala yango te otumba mambeka bato mosusu batumba bango mbeka nde batumba yo te okoluka kimia te okosilama te otikalaki na 2 mois awa mpona kovivre okotala ngo te ke ngai ne aza boyema na ngai na ngai asa vers badaichu me natikali na 2 mois nzambe asali nga grâce na bongwani yo okoluka elonga nzambe ya ndenge solo te pourkui koya koluka barankine place rankine eza nango te ngai nayoka kosoni nga so na lokwa yo na kovanda tv te na finga bato na ridiculiser bato to na ignorer bato parce que nga mona naza mal réputé nga mona naza kutu na éducation moko pourri nga mona naza malipa mateko ofele mais yo ozobosana ke oza na identité moko epola obosana ke oza soni na famille na yo ozobosana ke yo moko oza ridicule oza mwasa soni yo simba mire peut-être bato misusu na basimba mire te ozomona yo sala bafilme moko ekuti ya soni oyo mutu akosala te me mutu yaka na tv mpona otuka yo te me pourkui yo ozaka porte d'entrée pa bato pourkui yo oza wanaka mpona otuka bato mama silama mponga bi silama oza matata te so batiki so ma balobi ke bayela yo yaya ozonga hôpital tension emato kobosana te tension ke mata yo okende asiji pamba tension vraiment ke mata yo okomi na cinquantenaire obosani ndenge otokota nini asiji awa mpona tension miso komo beto nzembo alie pilipili okokosilama te
bato babango azate mutu babango azate mutu vraiment so bango oza mutu oza tellement mutu abuzoba makasi siko oluka ba ko détailler vraiment nengo sambwa na Luanda ba détailler nde ba sakana na matadi ba détailler makambu nyonso pourquoi ko luka kimia te ngaso na loko ayo mena ko tuka batu te na vanda nanu bonami yo kisoni na vanda na bona tali bato na olinga na provoquer ba yebi ngandenge nini yo kanti 7e baga munoko ne basuda yo kanti 7e mandenga vandu wana yebi makambu no te ponga bi 7e baga pa yebi makambu na oti mais bino tant bozo ko tombola ki lesbienne na 7e baga est-ce que bino ne tubo yebi pete ke bino ne surtout bozaka na nzela wana posala ba ironie ton de yo no zaka mo santu mususu yo kuso batie rétroviseur a vino boye mususu délivrance a vino koza ata 3 mois po nzamba limbisa yo mozo ya kofinga mutu afana kiti a reconnaître mabe na ye nazalaki lesbienne mususu na bebisi bana batu nzamba limbisa ngamba yo mutu abongo ovanda tvk mpo yo kotukaka ye asala o nini mutu atangi kombo na yo te eloko moko te yo kanti lelo mandenge eza bongo soki olobi ke nani Sainte Thérèse aya aloba makambo abunda estce aza na poids ya bunda na 7e baga ana poids wana te Sainte Thérèse ana poids bunda na 7e baga te mais pourquoi yo vandi na kiti mpo kotuka motema mutu oyo evandi nango kimia mutu alukelaka ba problème te mutu akalikilaka bino te mutu atiaka bino ka te koma bino bokoba nokalikile mwa mwasa bato ntongo mpo kwa midi mpo na nini kuna misulola ya o 7e baga atiele bakata poison yaya babilo mosusu bayaka koloba na tv fo bopezaka ovandi motali te likambo nga na koya nango na tv te sante ya Nicole Bakata eya sante bata poison totala papa na biso video totala Nicole Bakata babiloko mosusu boyaka koloba na tv fo bosilamaka po lelo makambo bino bozoya kobimisa tv moko 7e bagara kovanda na tv alobi naloba mabe ya bato bosala oyebi bango baleka na sa makolo na yo baleka na sa maboko na yo oyebi bango bien elo nongo ezanga mpo bano détailler moko obano détailler bakwe faible bango parce que oyebi bango omema bango na matadi opesa bato ebele makambu eza nini yango mais yo mpe fo ya mpe koloba ti baotraite oza mwasi ya 100 kabelo oyeba osomba kabelo te oza mwasi ya olataka liputa te oza mwasi ya bakupe oza mwasi ya bafula oza monoko ya oloba te 7e bondi mpe kopesa bato mosusu bakise bamanke oyo makasi bo mpo na nini te il faut loba il faut vraiment loba mpo bato mosusu bakanga monoko mbazima baya te bayebake non 7e mpaza poponga bina Sainte Thérèse bomo nde bango nde baza baicone bango nde baza monoko loba siko ntango yo ozoloba te eyebi miso trop primaire mais yo mo mpe fo loko loba il faut calculer bango parce que bango baocalikile yo omona ngo te bato mosusu bakoma kose méfier na yo mpo ntango babaki yo otiela Nicole Bakata poison mais ntango yo osala gisement moko te ntango yo oloba te omona bango toke opesa bango nini accès ya koloba kaka ya na sens te ngelo na koloba vraiment 7e baga il faut corriger na mutu moko soko corriger mutu moko bato mosusu oya te baotika na kombo na yo so bazala o courage ya bakombo no parce que ozokipe te parce que olanda te mais soko répondre moko orecadre moko baoya te tokende wapi noza mutu maboye ovandi nga so na lokola yo nayebi ke natikaki na 2 mois kovivre nga ata libanda ya église nozala te mpo na monde ata mopepe so ezwi nga nazwi lisumu mpo na makambo nzambe asaleli yo oza mutu moko boye vraiment il faut tambola na kobanga nzambe oza mutu moko fo luka vraiment elongi ya nzambe carrément parce que nde oza bongo ozomicanicule te ke nzambe asali nga grâce na 2 mois kovivre na tikala ye nango mais Dieu m'a fait grâce nzambe asali nga ngolu moko boye oyo epesameli mutu nyonso tu te pourquoi yoka oyo ozokisa mitema baninga
le même jour outa voyage ka ndenge outa na bagage na yo obanda kotuka bato makambo esila moi makambo esila makambo ma ovanda ma yo mo vandi motalobi te il faut na silama ozomona makambo ma yo mo novanda mo vanda otalobi te makambo musu mo na lobeza te fona okasoni ponga mona naza soni na société po makambo musu oyo sa bato musu basala ngota mama mais mutu moko ya kotangela ko babeno te mutu moko ya kotangela ko mabungano te mais comment yo ozaka mieux placé pona ozokisa mitema baninga oza mieux placé pona otuka bato yo oza nani yo vraiment oza nani ponga be oza nani omona qu'on dirait yo nde mutu oza likola bato nyonso mama est-ce que yo kokoka guerre pour okoka na guerre to que nous se retrouver dans l'hôpital okoka na makambo to que okomaka na tension babenga te akota azaki na hôpital botika nanu boy na boy na boy kobosa na raté bato baza makambo no kobosa na raté na fandi na yebi matière na yo kokosa na kate na yebi yo za soni ya ba comédien kobosa na kate nengo za bongo za mal répété kobosa na kate za mutaberer kobosa na kate soko vandi yo moko kotaka na monde si je savais o regretto bia tenga vina nga na tamboli mabe nga vina ngeza soni lelo yo opesa merci po bazo flatter mwana no lelo yo opesa merci po baza ko utiliser mwana no moza mama moko mayele to za zoba na vie batala rétroviseur relation ba gardaka ba bebisa relation te lelo okumisa mutu mo be pa pesi mo no lipa e boni mukolo pesa mo no maite c'est que okofinga ko lekata bato ba pesa mo no ata nguba okofinga ko kiso soni bo mutu apesa mo no kopa mai lelo bo ignorer bo fingiye mutu asala ta peut-être ya mususu oliata mukamatanga grand frère na yo o yambata 2 personnes o vanda na kiti ofinga o traiter na ba monionso obimisa ezobo obimisa ridicule o traiter famille a pasi o traiter mutakisi o traiter ndoki ofinga na ba kombo nyonso e bongo lelo kuna nde baza batu malamu lelo so na ba adoration po batie mwana nao mais kebaka lobo ko wanga na ye ofinga indongo finga ba ndeko mususu kokosa na te oza vrai te yebaka bango pe baza likolo moko na kati likolo libanda baotala baba na mikete bamona déjà ba erreur na bino boza batu mabe bino boza batu vraiment mutu soka vandi boyeko na kiti mutu akosunga bino na vie te boza ba irreconnaissante na vie mais bon bango nzamba ko frapper bino ko punir bino moko no ba batu oyo yaka kotuka ba finga yo mais so ba vanda na kiti ba finga te ba loba likomoko ba be pona ote zwa kimia mais oko confesser ka mukolo mususu yo moko vanda mo vando bia te na zokisi mitema bato tika na luka kimia eza malamu te yo za nani yo vraiment oza nani ka po yo mutu moko ozwa kata ya kofinga ka bandeko ozwa kata ya kofinga ka bato oza nani osala nini apa buzobo osala na TV apa buzoba no osalaka yo osala nini osala eloko te mais lelo yo oza mutu ya kofinga 7e bagarre balanda bino balanda bino te 7e bagarre asala plein bino bosala plein makambo 7e bagarre asala bino bokosala ngo te bozaka ba idola 7e boluka e pa pesa bino makambu esimba ta bone moko otike kimia te ngaso na loka bino me na sila maka ngaso na loka bino me na luka ba problème te obo boko vanda kimia te mutu moko abeta masolo na bino te mutu moko cha bino kate obiso 7e bagara na fana kita loba loba yo zoko ba na muninga bala te obo boyebi bien 7e bagara na mo sa libala ti est-ce que yo lelo yo za mutu lelo ko ba batu ke famille ba bala te yo bala ni ba no salama wapi yo mono bala te mozo ko traiter ba ninga ba bala te nzoka yo mono soni obala te obala place nini obala na bala yo ba senta yo mais 7e bagab aboti ba na kata ndako libala
so ba réalité musa mokine ya kate mais peut-être musu do za na bobali ne na bani na ndako muta bongo yo finge po ani est-ce que yo bala yo bala yo liba no le ka wapi yo mono za soni nanu kale son pete makasi moya TV pour no finga baninga tamo mo so za contact aboke ba batamike retourne-moi à la maison frère oyebika yango wana soko meli masango langwe moi ça kwiti ba tirbone me de commandera bino bongo au moins so azama na ba personnalité na ye boleka banzela bana miketa yo moko no za soni nanu oza ma soni donc ça muta tali rétroviseur a vino aleli mo vana TV pour no finga bato o vana TV pour yo kisa bato soni ponga binga sona lokwa yo mena yaka na TV te na bisanga bino ngaso ba simba nga lokwa ba simba bino TV na lobaka te biso to lobaka parce que toza na koloba nde nini biso ta ba mbonga kala te bino baza ba $1 coupé sans valeur nano $1 yana na valeur te coupé lisusu mais bomi yo ke la soy na bino te avant na kita ba no ko expliquer bino moko ba sonyo boza o muninga senga na pardon andima na TV nga nazaki lesibien bino mokanisi 7e banga ko bela wa bela ki soka ba no continuer na misana mabe wana angaza na bo moitin nzamba apesi ye grâce apesi ye chance nzamba atalisi ye nga nzambe na bikisi yo pesa témoignage na nga ayo confesse mone na nzambe bino bokoma kobundisa mwana mwasa bato tongo poko midi asala bino nini eloko nini na mabe oyo alukela bino eloko nini na mabe oyo 7e bagarre aloba bino bokoma ovanda etongo poko midi bino mokutu bwa bata soni oyo so batie bazwi mo bavideo na bino batie na baécran géant bato bakobamba bino mabanga ti botambola mabe botambola soni basoni basakai na bino na balwanda bapanza bino na bapasola bino na babraza kuna na navanda mpo abeta kombo na bino me bozana mpo na koya kofingaka bato bofingaka bato te bofingaka bato te bino batouche lese so basoki touche lese bino ovuma mutu afandi ameli mwa whisky na abwaki whisky na lwanda tala bi te ta biloko yango bango oyo baye awa bino bazwa bino na ya baniongo ti mutu adefa mwa mutu adefi yo na nzoto bino bo bato mwa bote bokofana na TV te mpo na kofingaka bato eza malamu te bosilama nga so na lokwa yo me natanga komba bato te me nayelaka bato te mpo bato oyo ozofinga bana na valeur bato oyo ozolinga oridikize baza na nini tala soni oyo ozokanga ta mabe te ngai vraiment oyo na prévenir yo mama soko oyoki te wana guerre na biso ebandi oyebi wana lisano na biso ke banda mato kobaluka na bino na poto nga kutu boyebi nga jete ozomona natangi bakombo na bino te natangi komba mutu te nafingi mutu te nalobi na mutu mpe mabe te nalobi na mutu eloko mabe te nafingi mutu te. Voilà, merci beaucoup bozaki ebele vraiment ya kolanda émission kitoko boye na chaîne na bino moko bolinga mwana suka famille libota yeyo nga na sala rassemblant te na vraie famille libota na kufa vraie famille libota ata lo babengani nga na otika la famille libota comme déjà si na sala ve na miso ya nzambe naza muta kote wana naza muta kote wana na otika la ko changer te na ka famille libota mais botuka te pousser te na ya. Merci beaucoup à mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nasi. Merci beaucoup à mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nasi. Merci à mauvais propre Tito da Costa. Merci à Jana Banaka motema Rodrigue na Italie, motema Rodrigue Bangala na Italie et moi na batu ya maître Gastino Mabila et merci beaucoup na maman na biso Choba. Merci na Jordan. Merci beaucoup na Jenny Lema Aquarium qui lui a Congo 10 fois belle. Merci na Sarah Lema. Un grand merci à toi. Nene Nzimbi la brésilienne. Doris Mwambani qui est la patronne internationale Kabobo Rosimboui. Merci à toi Armeline Tumba. Patiti Tengemis Margot la patronne. Merci à tonton Grace Chikosana. Merci à Chako.
merci à Nick Bams de Brazzaville, merci à Tonton Grâce. Babi vraiment soki nzambe azongi te tokokutana mbala ya nsima. Jansi Katelanga.